Bonjour, bonjour, bonjour. Toujours temps à la message. Papa Ngoma a un aventurier, mais c'est quelqu'un qui doit être délivré. Ou un message que a Ozali Manchester Airport, balobi basi commis. Après, boutant un message oyo, on a bien au moment makamni bazo comment. Pasteur, c'est là on a j'en bien au moment yango. Boutant un message. Pasteur oza nzambe limbisa biso na makambo tosali makambo tokutani nango lobi nakokotaka so na buzoba ya kobundisa yo te olimbisa ngai bino mongo moni message yango wana yango oyo natangela bino yango eza na bato mosusu basakanaka na bango te botanga yango wana ozomona botangi awa likolo ba arme oyo ifale baya kotia ngai oyo eza ba arme bayaki nango ozomona epa samurai oyo ngoma na mapse na nkosi bapesaki bana na bango na job mpo baya kotia ngai donc ezali mpona koyebisa bino ke nauti kozwa message ya ngoma yango oyo na banzi bino nyonso bozwi yango akomi eke suite à plusieurs interventions de membres de la communauté congolaise de UK qui appellent à l'unité dans la diaspora congolaise de UK, accorde une dernière chance au pasteur, à notre frère Proverbe 30-30, à notre frère. Et là, liboso ngoma, na ebite muta lokayo, oza un incirconcis. Proverbe 30 n'est pas ton frère. Je ne suis pas ton frère. Na lokakana yote, na zape lokola yote. Et puis, et quand na zo senga boke no zoye na bis na yo wana otiaki de bis boya kotoyo, et quand na lobi ala na caméra fo ya ko filmer marche. Au moni sikoyo, na pesi ba combattant nyonso merci parce que ba combattant ba comprendre que ngoma aza collabo azo travailler na ba maps, ngoma azali mutu oyo aza mutu mabe, aza mutu ennemi ya combat, alingi siko a distraire bino parce que ngana combattant, ako monter ba combattant contre ngate. Soldat civil ako sakana na été. Merci na ba combattant nyonso o boboyi na bino kokota na bis na ye parce que awa na ina 3 personnes. Ya Manchester na moko maître Makongo ema Kongo la utaki Birmingham ayaki awa tozaki na motometre tozaki na maître Shora tozaki na maître Frank Ntimba donc tozaki 3 personnes donc 3 maîtres ya Manchester nanga moko na maître moko ya nini pour ngasi on a des maîtres donc on a to corriger bino copier ze mani etika la histoire pour na komona ke basakana na mutu te o aza na raison et puis mutu abingaka pesa bango faveur za mutu akuti oyo oyo alobi aza président on a longola ki Cyril Modogo wa Manchester atambola na ba bouteille ya whisky na poche yende mutu alingaka yamba bango awa mais vous regrettez toujours regretter ndeni boyeti bo anila on pona ni mais lokola bobandi ba aventure ba émission no sali na TV na ba vidéo et ça allait bien parce que l'état mboka oyo ayebi ndeni ya osala na bino tokotala na bino nanga nani aza na tort nani aza na raison na mekana kobenga papa baoto merci na ndenge olamusaki nga pe oyepesi nga compte rendu ya bakombatant nyonso ndenge botravaillaki mpona koyebisa ndeko oyo ali combattant bokoki kokende kosakana na ye te donc merci na bakombatant nyonso tu ya Londres merci ndenge tosololi na ndeko na biso baoto asololi nga makambo nyonso et puis mutu oyo na kombo ya nani ya kisa na kombo ya Bart Ngoma na place à sala marche contre ba Rwandais ou ba oboma ba Congolais na place à sala marche contre Kabila ya zo sala marche contre un Congolais de souche siko bonimi ngana na mokonzi ya communauté
ngamu nazala mokonzi ya communauté ngamu na dirigera ba pasteur parce que makambo tout ezosala malelo na Angleterre ezosala ma partie epananga à partir de Manchester et c'est que boye ba combat sur le bandaka na Manchester et puis Manchester ndezale sika oyo révolution industrie salama et Manchester ville nango moko nano eza ville ba ya ba nani ba nani ba to révolution et puis tous on a deux équipes à monene Manchester City na United na United donc ngoma ngana ko corriger yo personnellement lero ke boloko na kosala news ke boloko na groupe na yo nyonso tout ya babandi oza na bango pe boko lapa ke makambo ndenge wana bozo sa ko sala en Angleterre te bo anila on pourquoi José ba otongo ni na nzemo na te ah ba oto José on ana benga na papa José na zoyer comme ça tout solo la boyoka ndenge eleki ba anile pourquoi Boani là on poani. Allô papa. Ouais papa José boni kuna. Malamu papa nangai. Ouais na moni message opesi ngai merci na soutien na bino ba combattant nyonso. Mais ndengo lobi ke na vanda mwa muke kimia ngana boy na problème te mais na ningi kaka. To kuna boyebisi ndeko ki asala te. Mais na problème kaka moko ya mwana mwasi oyo bango bameli mbongo ezala ye ngoma na nani bienvenue mwana mwasi wana uto solo na ye nazotindelo numéro na ye sikoyo komo na ye sentinelle ba yibi 6000 livres so na yebi bo sala ndeni pona likambo wana Bon de toute façon ndenge au lobby soko tindeli na numéro na ye ngana ko solo na ye à partir de formation on a reçu pas inaé na koyeba siko directive nini ngana kozwa on a yeba ndenge to ko luka ko résoudre problème wana parce que na minute les ali problème ya communauté il faut tous à la surtout na kimia tous à l'estika moko vous comprenez donc c'est que to ko sala ndenge to sali pe que marche wana zalate ndenge pe to procéder la ba situation ni c'était ko la vie sur la communauté pour tout le bon qui ça toujours en famille et amiable c'est ce qu'il nous faut papa siko conseil nini bopesi Bart tango azosala bavantira bongo na ngonga oyo batu faut attaquer ça ba maps o bazolia mbongo ya Congo bankosi bazosala bavantire mais ye bienvenue azoyiba batu mbongo ye azoninga kotombokisa batu contre un combattant o azobundela mboka. Bon de toute façon je vais dire ceci au moins conseil va pesa par rapport à l'élément surtout les alliés ouais vous comprenez la minute nous a mal placé pour avoir quel type de conseil on fait ça pour éviter élément ni ne reçoit pas moi si voilà mais ce qui concerne ma marche on peut dire déjà conseil to lobby que tous alliés n'a besoin d'unité attends ma belle zali attends les kamozali tout qui n'est la famille d'abord ouais le reste on verra le coup là et qui annulé marche voilà déjà total où est le problème en fait que tu es résoudre toujours en famille donc c'est ça au moins ce que je peux dire quoi. Merci na tindelo message pour na moni mutuso azobe anga na tindelo message. Merci pas de problème. Merci à tout à l'heure. OK ezali na moni batu bobengi nga butu mobimba en tout cas va décevoir biso parce que tozalaki na ba maître ba alaki awa balingaki vraiment ba éduquer bateau bazo se comporter na poto lokola na village mais problème ya na ngote to regretter kaka ba maître ba na pesi merci na maître nyo surtout o ya yaki nanga o azalaki nanga o ya ndima makambo nanga nzamba aleka na opambola bino mais ngoma oyo to bengi muyombe gauche na ko corriger pe na ko éduquer yo pour na ko yebso ke na vie na yo ekotika la histoire monene pe na Angleterre ekotika la histoire monene merci na ba combattant nyonso tozala toujours unis to meka ko kanga bato bazo sala buzoba soki eza na moto fu bo attaquer bienvenue ayibi mwasi batu mbongo asalisi chaîne baleka kuna po basala baventure na ngonga o na mboka na so bazoboma batu bienvenue bobanza o na bengaka matirin azoleka sala alobelaka ne bafeti alors bino boni ke bosala makambo me boyeba makambo ekende musika pe otika l'histoire merci bye bye proverbe 30 très très fort siko nabayina nanga nani akitisi muninga nani azana raison na azana tort ete ya bino merci bye bye.